BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci d'être connectés mes amours. Est-ce que ça va chez vous les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Si ça va, n'hésitez pas surtout à retirer un like, un commentaire, vous savez, vous informer, c'est notre souci majeur. Voilà. On a besoin de vidéo et prise Kakanushi, puis ça fait un certain temps, depuis Aboti, à Salaba Live T, il y avait beaucoup de choses. Oui, l'Obama qui n'a combo naïe, en tout cas, l'élo, prise Kaaye, ko éclaircir, ma fan naïe. En tout cas, Yohana a fandi azobanda live naïe, nazo la binobo landa live tina suka. Apesi ba vérité, il y a somme à l'obel makambo à somme. Vous savez, moi na monsieur azalaki vraiment humilié na réseaux sociaux concernant libala nae ya liboso et simba kité et puis na ninga bota qui jusque là batu bazaka na posa ba mona mobile ya presque à Kanoshipi. Donc congolais tellement alinga kolande la vie à batu yango balinga kotika ba vie ya ba artiste et comédien oui ce sont nos stars mais ba vie prévient na bango quelque part eza ya bango moko. En tout cas sans plus tarder nazoti que la bino live bolanda et puis on se retrouve tout juste après pour les commentaires. Ceux qui n'ont s'abonné n'hésite pas de t'abonner, laisse un petit commentaire coupé sa biso lisusu makasi. Donc tout ça les forts na chaîne na biso oyo to le belape ba comédien. Donc, le musicien, musicien profane, musicien chrétien, politique, everything, fait de société. En tout cas, abonné, bon, mais ça n'en voilà, bon, là, on presque à Kanoshipi, il m'a expliqué le live des pas botina lobate. En tout cas, suivez ça et on se retrouve tout juste après. Bisous et bye. Salut la famille. Pour la famille, salut la team. Bonsoir, bonsoir Distin, Zali et Stéphania. Salut. Ça fait longtemps, hein. Bonsoir, Soudiana. Non, c'est la votre pakuta comme ça, on va parler un peu. Nalika Mouida vraiment très importante, c'est une nouvelle pour un bateau pour mes fans, pour ma famille que vous êtes. Coucou, salut, bonsoir Soudiana, bonsoir, bienvenue dans mon live, bienvenue à vous. Coucou la team, bonsoir Louis, la Chinago, Yonji, et comment salut Lina Yeka. Bienvenue dans mon live. Non, c'est la beaucoup maman. Attends-moi sans la plus bonne nouvelle. Bonne nouvelle.
Ok, Ifsen, Kolongwate, Zalaka Awana comme ça. Merci beaucoup, Sodiana, merci. C'est gentil. Bon, merci. Bienvenue à vous tous. Voilà. Bon. Naoumi la raté, hein. Merci beaucoup, Diamant Blanche. Merci. Naoumi la raté, ça mon l'aide mon kayamoukier. Je voulais juste vous informer na bateau sur votre maison de couture, atelier de couture, Parial collection chez la Paradoxe, et ça déjà est refondement. Donc voilà, votre maison de couture Parial collection chez Paradoxe, et ça déjà est refondement. Donc je travaille en collaboration avec deux de mes sœurs qui sont des couturières. Pas couturière à balabala, et pas ma fifi. On a école pas ma fifi. C'est une styliste. Azamo Amukie, mais c'est vraiment une styliste. Ou Atani, ou Atani, styliste à Combo, non. Styliste vraiment, elle très bien. La plupart de mes fans, pour le monde en a là, elle qui le fait. Alors, en solo là qui n'a ça les projets pour le moment ils en ont bloqué et au fur et à mesure et comme amener maison de couture ils ont déjà au moment Chacha Bukasa. Merci beaucoup Tania Pembele. Merci Zama. Donc pour le moment dans Zela qui est allé pour y amener les mêmes ça va permettre de tenir na boti donc kabanda kunda comme les autres dans la tête placement moké mona na bino on peut déjà commencer na auto ça na moto banda et le reste ça met moko ayebi futur. Voilà donc maison de couture na bino Parial collection chez Paradoxe, c'est déjà à comprendre. Mais ça juste na bon marché, na Barumbu, plutôt, et ça juste na Barumbu, juste en face, na avenue Aérodrome. En face, il y a première porte, il y a station au outil limité, au il y a au marché. Première porte, il y a Ista, au Talikaka, na Ngambozoye, là, na droite, na yo, Zawana. Parial collection chez la Paradoxe. Donc, ils ont adresse na bino. Bon, on a rendu pour moi mon pied, mais au sala makamu. Hein? Calamité, ah ouais, on a déjà un projet, mon nom, tout ça, prêt à porter. Oh non, il y a pas pour présenter bino. Bateau va vous aller intéresser. Par Kosomba, ils ont les banda au sombi. Et pour ma place, nous sommes prêts à porter et d'autres maman déjà. Donc, moi, le moment qui pour un début, nous sommes en au bas au tour, au Isaac, en 4 maman. Dans la Sabino, il y a un 4 Moussala. Elle est là, ma styliste. Donc, avant à kata musala batishi ya wana ezotongama donc voilà mais ça ma styliste et ça mbote na ba fan nanga Parial collection de yé chez la Paradoxe parce que les projets nanga on a travaillé en collaboration. Donc, on est des collaborateurs en dehors il y a la petite soeur, en dehors il y a la soeur. Donc voilà. Azalelo azaye moko bazarami balé na grande soeur nanga yepe aza collaborateur nanga. Donc Kalami était bon moi échantillon. Nabi bon mona peu déjà. Ok, Yves Saint, on a déjà.
vraiment ba échantillon ya bilamba on a lataka bosepela nango na sur bomona ba modèle ba façon de faire naé bomona ngo déjà na nzoto na bilamba makota na lataka et bomona ngo sufu na ba façon na ba et ba abanotonga mingi ba prêt à porter ou ngana banda ko teka et ils ont vraiment bien fait donc na logo nyonso place il y a étiquette awa et ils ont vraiment parial collection chez la Paradoxe nyonso oui bokila lokondo voilà donc des logos na sali live pour apprendre bino ba fan nanga ba tunanga donc ozalaka wana branché nzamba on a ba super fan beaucoup belé dans sa liste boto ça la live ya ba super fan live ya ba toujours présent na page nanga Priska la Paradoxe donc ezaki wana message na ki na mpona pesa bino na surti semaine prochaine tina suka nango ba prêt à porter wana et vous a déjà pas parce que eza musala et singa vraiment et ça la bien ma fils ma gogo la maman de mon fils et singa et ça la makitoko ngamona lingeza bien to teke loko bien muto eke ateke mboka ni muto penda tali boy tissu nanu lelo on betela on c'était eza nanu na ba tissu ya qualité ya bien ata na obimisa mbongo ebele mais loko eza image nanga fona eza elo moi bien au place nyonso ekende eza bien voilà des messages na yaki nango yo ebsabino donc vous allez prêt à porter na bino ti fin la semaine prochaine je pense hein mais et après non oui donc va prêt à porter na bino et cause à l'après oui dès l'eau pendant la betela qui est c'était un finissage dès et la ça couturière à ma casse il y a bien donc couture mais bah ça très bien et koya ma belle si en Afrique du Sud yoku doza donc en Afrique du Sud déjà na ndeko nanga za kuna bato nyonso bolingango na sûr que bozango sans problème donc ozana na loro ya liboso to bandela présenter bino ngamo mannequin na munene ya na ucho bota te kopi msamutu mbima mokilo yo na ucho bota ya munene donc moi na atika no mabel après je vais voir ça là va faire des régimes numéro nanga eza kaka na page nanga so koti na page nanga omona numéro oui ata na Suisse soki ka boza na bino na agence ya sûr on a ko kecha problème te ok ata na Suisse ata na États-Unis Canada ne bozara vraiment na ma problème ba agence mais le reste Europe nyonso place nyonso zali il suffit kaka agence ezala et bokoma donc voilà des messages na ki oyebisa bino donc d'ici fin semaine prochaine déjà poser la lot premier lot ya ba prêt à porter au ba otonga o ekosila no ya présenter binongo en attendant au sala o etikali parce que ça demande de l'argent et na maternité na kosangisa donc ezalaki vraiment difficile pour nanga mais nzambe apesi quand même moyen pour tosala au moins moki oyo déjà tosali et nde baloba le meilleur reste à venir donc ya malamu eza liboso voilà nayebi ke tozala wana pour me soutenir aussi et kosoutenir nga eza kaka te fo kabelanga mbongo non Londres, oui, Londres peut koya agence parce qu'on n'est pas vraiment dans l'Union européenne. Oh là là. Mais si on a un toit qui a coquille koya personnel yo ça déjà comment ou emballer son doigt zali à mémelio problème T voilà.
na bato ezaka oza na besoin tongisa bilamba na oza libanda oza na besoin tongisa bilamba na yo tokopropose yo bamodele tokopropose yo maputa totongi otindi mbongo na yo tosali calcul makambo nyonso otindi mbongo na yo totongeli yo tofretele yo ekei nde bongo tobanda kotravaille na bino eza mpe une manière ya kosoutenir parce que efomela biso kaka ere obeli okufi bakomoluka basengiselo bambongo mais soki ere toza na bongo tozosoutenir biso na mwa baactivité na biso ya mike omona ke eza mpe problème ya ozo économiser ata oza na problème okomisunga yo moko. Oui, Bruxelles sans problème, oui, Bruxelles sans problème. Bino Bajon, c'était belé, kuna problème exact. Voilà. Ndelo kuna que Sabino une manière à soutenir artiste na binezaka ya ko aider. Moi naza très bien papa Doris, moi naza bien. Une façon à soutenir artiste na bino asa ngata mwa libate mwana milata mili ezalaka na musala na nga donc. Voilà, musala nanga yango wana ono yo présenter bino et non ça lelo moko abie kweza tozosoma kaka po nazali falon na bota tozosoma kaka kweza presque te eza vraiment qualité o ezo mériter esombama ndelo tosala na des places na obetele setene na boyenga moko na otala mo mesu parce que nga mo pe na mo na ngabilo ba bien na ngaba na baku na ngaba biloko bien donc on a qui va tissu déjà bâtissi à très bonne qualité exact que tissu mon l'équipe peut na c'était ben na singati après d'apporter bâtissi ya kitoko vraiment voilà ndelo na que Sabino et j'espère que vous captez. Merci beaucoup Jeka Laure Kitenge Chilemba. Merci beaucoup. Bah, cœur penayo. Merci. J'espère que le message est l'équipe. Donc, tous à la kawana branché na page na biso. Otomo la nyonso etikali. Adresse toza sur aérodrome. Loba makasi. 94. Toza sur aérodrome 4294. Donc juste en face il y a Ista. Juste en face il y a Ista. Aérodrome 4294. Juste en face il y a Ista. Donc on a une maison de couture moya qui yo zokanzo yo kutelo mo mnene te. Toza na mnelo na biso no ya mukie. Tosa ne mamba bien. Baba libanda eza qualité. Oye pelo mbwa mnene opeselo no batongi mabe. Biso kanelo na biso mukie oyo. Oya petit batongeli yo vraiment lati yo mo vite batongaka. Nasi na sina ko recommander bato belé pe bayebi bato na biso pe à théâtre. Ye mutako tongela nani na mafa. Ye mutako tongela fatuka yembe ka ngam na tite non na tinde bato belé na pesa e bazala jamais déçu parce que ba mona pe sala kitoko. Ngamona na peu. Oui hein, petit à petit l'oiseau fait son tour. Donc aérodrome 4294. So yewana omona randa kumbo ya mukie pandi eza likolo bâche bakomi Parial collection chez la Paradoxe okotswana makamba bien ezali couture homme couture dame enfant nyonso tozosala oza na mariage na yo oza na tissu na yo oza na besoin batongeli oza na tissu tolingi bapropose yo yaka Midel nyonso mami, midel nyonso, tout ça midel spécialisé, non. Midel nyonso déjà au ngai na lataka, au bomuna na nzoto na ngai ya maputa ye mutatoyela nga. Donc voilà. So ça na posa ni. Oui, même ba robe soirée. Oui, na osala ngo.
D'accord. D'accord. Non, pour m'adresse na Facebook nanga numéro wow. Ok. Pour m'adresse na Facebook nangai pour na obenga pour plus d'informations obengi na plus 243 89 97 64 930 obengi oyo nyonso aza na besoin ya batongele bilamba bafretele batindele okomelinga sans problème nde eloko nayaki tosola na bino adresse na okomongo na Facebook nanga mais mpona bato mpe bakangaka eza aérodrome 4294 juste en face ya Ista. Je vous aime beaucoup. Nayebi ke kala mingi te tozongela mosala tozela bapate apporter fin ya semaine prochaine déjà tobanda vente nango parce que eza na kati ya labo. Je vous aime nalinga bino mingi bozalaka wana ngana bino babi tozakaka congé ya maternité ezosila tozongela mosala nde tata mosala nde mama donc nalebi déjà ndako tomonana sur scène kala mingi te donc oyo malonga eza kaka tose soutenir kaka na mosala donc mosala nanga naosala oyo asombi nakoti mwa 10 francs oyo asombi nakoti mwa 10 francs et permettre biso mpe toki oui baprix na opesa na ntiko te fo tosilisa mosala ngo ntina suka après nde na oyeba so tosali toestime dépense nyonso tosali après nayebi prix oyo nakoti yango prix boye pour le moment eza na baprix te mais ozala baprix moko te tolekisa so mayele te baprix abordable mpona motu nyonso baprix vraiment abordable mpona motu nyonso aozala na facilité ya kosomba tolekisa na biso te baprix osoyi ndeni te malgré ke tosombi babiloko ya qualité ya bien mais totia mpe mwa bénéfice mo boye normal po permettre biso toteka mbango mpo tosalisa voilà nde elo naye koyebisa bino je vous aime beaucoup totikala malamu tomonani à la prochaine des gros bisous bye. BBM Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.